Coucou, coucou la grande famille de M. Kambelou TV officielle. J'espère que vous allez bien. Bonne semaine à tous et bienvenue sur votre chaîne que vous aimez tellement bien. Alors la famille, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Et que ça absolument kitoko mingi. Partout où vous avez kozali baku ya kolanda ngai, salanga plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Toko matana 100 abonnés. Beaucoup mis na 100 abonnés et que ça la biso vraiment kitoko mingi. Alors aweza chaîne ya actualité, ba news nyonso, eza la polémique, eza la théâtre, eza la musique, eza la tout, ba actualité nyonso o ezo le kasi la toile, eza awa na kati ya M Kambelou TV officiel. Alors ceux qui n'ont s'abonner te ozo zelanini, abonnez-vous massivement, likez, partagez et commentez. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche des notifications afin que ozalaka moto liboso ozwaka ba actualité na biso tout comme ba news na biso na temps réel. Alors famille Libota, toi na posa to mona bolingo na bino, ça c'est votre chaîne M Kambelou TV officielle est là pour vous, disponible. Ba bi mikolo yo beba sika botami. Tango mwana botamaka basaka nini, ba memelake miliki, ba memelake pampex, ba memelake moi vaseline, ba memelaka moi sido cream. So bambome bimi mwana ozo pakoli mwana crème et ça la toujours kitoko. Moi petit bateau wana sko ba petit bateau wana eza nini, eza libone na yo yaya. Partager na ba page nyonso. Tango bato ba tango ozo partager bato baza ko s'abonner, eza participation na yo ya pampex na yo ya miliki na yo, eza la nido, eza la soki miliki nini oyo bébé na biso ko mela, eza la bienvenue. Alors bandi ko na ngai webi que c'est depuis le vendredi bakangi moura papa munoko. Papa Mounoko, l'homme invisible. Mais tolali tolamuki, bakangi l'homme invisible. To yebite, qu'est-ce qui s'est passé? Nine komelie, magie nae et salité pourquoi? Pourquoi a commis invisible? Tétang ba yaki kosala ye, même toleka. Pourquoi a komaki invisibilité? Parce que ya yebisaki biso kite ye ezala na butu, ezala na moi, bako lukaye, bako zoaete. Donc na bi spiritualité na yeza makasi mais tolali tolamuki tokamwe baye kokanga ye. Bandeko, omoni elonga mwasi okandenga che loboko nazo seka. Ya cette femme azo déranger. Étoile na ye ezo déranger. Tanayepe ezo déranger. Or, la Bible nous dit chaque chose a son temps. Ce qui est à temps ya belvi, bandeko botika a savourer tanaye na époque naye. Bozo comprendre. Omoni Janify a koufi, mais batu bazo zonga na ba nostalgie wana ba 2008, ba 2009, ba 2010 tangu. 2010 que tu toquais na biso musika to bandika a parti ya 6 7 8 9 po théâtre yo beba kaka so na ba 2000 et quelques soki 14 soki banini bandeko ba pela. Pourquoi? Parce que za kitana bango ozo comprendre na tali scène moko ya mélodie na Janify o santi ke tableau wana Janify a joué qui penza makambo ekomeli na vie, mais a joué déjà depuis film wana ezalaka nango déjà ya 2000 soki 7 soki 2008, mais a joué histoire na ye sans que ayeba. Alors pour Belvi botika a consommer tanaye. Pourquoi bandeko toyebi ke bela si apekisaki na ye batu Belvi alobi soki bolingaka ye soko olobelaka ye lobela ye na ndenge na ye, lobela mosala na ye, lobela ba œuvre na ye, alingi te bato ba bando finga na kombo na ye. Bandeko, Moze Kindingu bauti ko kanga ye, Moze Kindingu bakangi ye, bazwaki ye asa la promotion ya Stade des Martyrs ya Pasteur Moïse Mbie. Mais devant micro, loba, sentiment ya koloba, abimisaki o esengelaki aloba. Est-ce que ba propos oya bimisaki c'était le pasteur Moïse Mbie qui lui avait envoyé? Non.
Pasteur Moïse Mbi atindaki ete ezalaki ba propos na ye tango bakangaki ake kuna na kasho ya lobaki nini alobaki azolobela majabu ya Swahili ya Lubumbashi ake ko démentir ake ko wangala ngo kete ya lobeli ma maison de production wana te ozo comprendre tolingi tolobaki tango bakangi ye batu bapointaki ka misapi na maison de production ya majabu tobosani ke muzeki ndingwa fingaka batu tobosani ke muzeki ndingwa za na barando na ba wario et tout parce que baza bato baka. Alors qu'est-ce qui prouve que arrestation oyo ya Moura c'est Bellevue qui est derrière ça? Qu'est-ce qui prouve nini ezo prouver yango? Preuve moko ezate. Oui, batu bakoloba ya yagola peza leka bongo ya yagola peza le bongo ya yagola oui akende ko se présenter oui. Oui, mais oyo bobimisi 4 kombo. Alors tellement bozali na posa batu ba lobela yango bolobi te. Soka toche Gingombe e simba te. So toche Dacosta e pesa pena makambo te. Faut vraiment cible na biso ezala Bellevue. Faut ka tocha bela na kati po makambo esa nini e lobama ezwa sens. Ya Bellevue aza na ina tawana te. Bellevue aza na tante. Ata bofingiye. Ata bosali nini, ata soki bosali nini, eza nango bela te. Omoni na vita ontozo tambola, to ba ko tracer ba chemin la biso bien. Po lelo to komo mone komo koma polémique, komi rando, bokomi ko kangisa bo continuer ata bo kangisi akobima. Oh, ake kangisa poani. Ake kangisa poani. Na moni batu msu baolo batango azaki na ngambo na bino bandaye ko finga bo bandaye ko sepela bandeko bozala ta ba réaliste bozala clair bozala clair to ya 6e année anniversaire na ye 6e année anniversaire na ye yaya nanu bo changer maloba te eloba nango sœur Eunice Manyanga Lobert ozofinganga okobongola maloba Nazaya nzambe yoko bongola maloba Nzambe zoganga yoko bongola boko banda ko changer kaka maloba Leo pena na olobela nyonso awa na MKambelu TV officiel et comment Bellevue aza première fille te oyo afungoli sa chaîne YouTube. Oui, moi je suis d'accord avec aza na e première te. A première te po ba mama Kayunga ba fungola liboso abela ba Irsil ba fungola liboso abela mais motoyo aobima number 1 tête haute eza c'est Bellevue eza bela moto aobima aye a s'imposer lelo pe aza place oya azali dona bana basi oui Irsil pechanga aza mais Irsil aza na combien d'abonnés mama Kalunga ana chaîne manza na combien d'abonnés ana combien d'abonnés nga moko chaîne nanga nga moko so boke na Congo elikia soki boke na Congo elikia boke kokuta kuna chaîne fungoma depuis 2014 depuis 2014 c'est tout à fait normal parce que wana ezaka Gmail 2014 mais chaîne est comme active na 2020. Na 2020. Ok, la famille. Alors, botika via bela kimia. Moura, yaya, consommer yango kaka. Consommer. Pourtant, on robima. Bo, lo banabino kake. Bayamba kinga kitoko. Nasali ki camaraderie na intel. Écoute, nasombela ki bango boye. Oni. Oh, insécurité na mboka. Insécurité na mboka yo so bayo kokanga yo okena bopete est-ce que ba menacer yo ba menacer yo te ba okatu bilamba te ba kozokisa yo te kende na malembe yo elombe cessé l'homme fort du monde yaya tango Moura obimisa ba propos bino bobande ko betele maboko mais pourquoi tango eyindelié et komi Bellevue Moura za na ba problème na grâce emot. Moura za na ba problème na batu msusu. Moura soki ayibaka batu bino boyeba. Soki escrokaka batu bino boyeba.
andeo ya YouTube makambo ya salaka wana soki bazana kibombanda na mwasi na ye songolo to mpakala bino boyeba to na mobali na ye to na mobali na ye po mura na barizi baza ndenge moko mura na barizi bana bango ka ndenge moko sikoyo soki mobali moko akanelaki ye ke yo loko ozwi mobali na nga na olakiso yo oyeba te to na posa kimia to na posa te ba distraction to lingi yango te. La famille, allez vous abonner massivement sur Bellevue TV officiel to kende total film na biso Mastor yango nde eza sur les marchés, OK? Yango nde eza sur les marchés lelo ekoti lelo dimanche. Alors to banda to consommer muto moko te aya a distraire biso, muto moko te amema biso libanda, muto moko te ayela biso bazizani oyo tona posa nango te. Silence, focus, silence. Oh, mais belle tia yebisa biso déjà que te la famille libota na bengi bino combien de fois? 3 fois. Na omona na oyoka aotala aza aveugle te soki bela okangisa beno siko bozela ni po bino pe bobanda okangisa soki bino bosala ngo te bozwa minoko na bino bokanga yango botika ye kasaka akangisaka place ya omona kete ba oyo nde nazaki na posa pe na bakende ataka ya 2 jours si bakei ekoki na osala ngo sute aotika po bino boyelo bakete ye muto azokangisa bandeko nzambe botika bela kimia. Bon dimanche na bino et bon début de la semaine à tous aussi parce que muto musoso koza libako ya otala vidéo na pourquoi ya lelo muto musoso po mona otala ngo lobby lundi ça dépend ka ya air. Bon début de la semaine et bon dimanche à tous. Nzamba lola apambola bino to bima na distraction famille libota bo s'abonner awa massivement. J'ai confiance et je compte sur vous. Balobi MK Mbelu TV officiel nouveau-né bébé na biso bébé na bino bébé ya batu nyonso balobi bébé ya ba B50 la mignonne officielle balobi bébé ya ba famille libota news TV balobi bébé ya ba Esther MMTV balobi bébé ya ba Congo elikete donc bébé na biso to yamba bébé o na bo pete nyonso na kimia nyonso to pesa ye chance et ko sala biso bien. En tout cas yona no s'abonner te lakisa biso volonté wana lakisa biso amour wana ito mona kaka nombre abonné et mata et bobo sanate na kana besoin ya ba j'aime botela ngata 15 j'aime kaka na vidéo oyo et ko sala nga bien yebisa voisin ke masolo asikezawa na MK Mbelu TV officiel. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et ko sala biso kitoko mingi. Mes salutations à tous nos abonnés fidèles de MK Mbelu TV officiel. Tolela bino ya fort, tozo mona bino, mais bon continuer ko partager ka babilo ko na biso et ko sala biso bien. Ngana bino tokutani mbala sima. De gros bisous balobi à maman Christella babi famille bota tongo.